Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Science, Congo Ndimbola Chanel. Science, action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Oh là là, il y en a Congo Ndimbola Chanel. En tout cas, balobi vraiment mingi ya kolobe ça te ba mbote na bino nyonso vraiment place boza ba bien l'unique chaîne en ligne. Congo Ndimbola Chanel. Congo Ndimbola Chanel. Du rire à gogo, hein? You laugh too much, hein? I ask everybody, I love, you come, you see, you like this channel. Asola sika. Bientôt bon mona bagat na bino bo sepela, bo mona ba artiste na bino. Ma chaîne continue électrique liée yo. Chouchumba. Continue électrique. Continue électrique. Continue électrique. Papa courant. Courant électrique. Et chauffé. Ça ambiance c'est très artiste. Et là pour la Congo Ndimbola Chanel bojui wapi. Action et détente. Vous êtes artiste na bino. Dire yo aline quoi la bisoulia so bon mona vraiment ba beauté ya boye ba aspect ya boye ezaka kana Congo Ndimbola Chanel masolo net ba chaîne yango ko continue ka ma chaîne Congo Ndimbola Chanel bele bominga mabila oseka bota bilili na bino bota ndenge bana mai tolobi lobiti ne bota musala. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Moko Michel Mayam l'homme qu'il fallait donc Moussali Yomoko aussi ça vous biso to bandinde lelo. Mon boss, mes respects. Michel Mayabo, hein? Ah, pourquoi pas la Mayabo, pourquoi pas la Bruno Mayabo, hein? Il y a la site où on a théâtre classique. Bino tout ami qui les masalanga kaisala kalamantone les la li para pas la koto kwa katela so yango na boîte yo Bienvenue à moi la bisou na la vidéo. Rendez-vous na Congo Ndimbola Chanel, bo s'abonner. Science, Congo Ndimbola Chanel. Science, action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est bien. Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que lui soit mon continent net. Et on a sengi bino bolandara mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbote balandi ya Congo Gold Television, donc nazongeli bino esusu lelo
pour na masolo na biso na tokomi na masolo ya lelo tokosola matali politique parce po ete semaine oyo poso oyo donc oyo tozosilisa lobby ezalaki tokonde baloba na français riche en événements politiques. Alors na masolo na biso ya lelo toloya mambo misatu. D'abord levé à suspension, il y a installation il y a Sénat. Je crois que l'installation nango ezwaki lieu aujourd'hui samedi le 30 mars. Et puis l'appel les sous 60 jours, il y a président Félix parce que ça fait 60 jours à qui après tard serment le 24 janvier et to comme presque tout le bas 66 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Et puis troisièmement, to me rappelle ko solo la makambala muka réunion na bango basaki na Bruxelles. Alors pour la top monopoliser makamute Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Donc première kemnani partie na biso le sujet na biso ya liboso alelo ezali levé à suspension. Bon, c'est vrai que bato belé confusion ezaki quand même na kati ya mitwa bato parce qu'il faut pas tout confondre. Suspension eza différente na annulation. Suspension est là qui c'est que bon stopper et comment temporairement pour que juste ça peut-être mesure moins préventive. Bon. C'est quoi yo suspension là bah ça là parce que il y a eu problème il y a eu une dénonciation, une allégation. Donc, baloba qui que député provincial mususu bazwa ki kanyaka ya ngomte sala ki que tout UDPS bazui sénateur te. Sikoyo na motuna alelo na masolo alelo na nina mituna. Bon, soki bazui c'est bien. Balongoli mesure wana. Mais ma mesure en ya ko lever suspension wana. Et ça les mis na ndenge nini procédure nini obango basali. Est-ce que ezakaka basali ndeti comment basali kaka arrangement à l'africaine ou bien car ndenge deal ango ezozala par rapport ya ba deal oyo FCC na caché salaki parce que deal ango peut tozoye baté deal ango comme on dirait deal moko ya ba mafieux parce que moni ba deal ba mafieux basalaka ba mafioso ba mafiosi basalaka ba comprendre ango te. Ou soit est-ce que enquête ezako la continuer parce que toyo ki angotenga lelo na landaki na nini na radio Okapi na Tongo je crois mutumo ba leka ki a lobby que non banani ba député provincial au procureur général de la République a benga ba pour entendre bango ba lingi koyate ba zone ko répondre te. Alors suspension ngo est-ce que et la suivi est-ce que enquête la continuer parce que ceux qui ba député provincial bazolo nga koyate siko ndenge nini ba kokoka kokende plus ba investigation kokende tina musika eza ba question photo to meka komituna est-ce que vraiment ezaki nécessaire que basala nani président azwa mesure wana kaka boye est-ce qu'il fallait pas que peut-être que azal un peu na retenu il fallait pas que a agir kaka sous le coup il y a menace il y a base makambebele parce que le lo aza président ya biso ba congolais donc biloko wana nyonso il faut quand même to meka komi poser question ou bien ezali parce que soki ezali que oui il y a eu procédure ni bango basali ba mesure ni bango et ça dit que basala ke ba lever ba argument ni no bango lelo ba koki ko pesa bato po ba ebisa que oui mais suspension wana ezali lever. Est-ce que quand ni enquête il y a procureur général de la République est-ce que ezali abouti est-ce que basi bazu conclusion tout à l'heure na utoloba beaucoup de députés balinko ya ko répondre te alors babilo ko wana nyoso ce qui vraiment tozana souci na kanti na zo kanisa que Koli qui a été procureur général a continué Moussa na bango parce que ceux qui a suspension on va lever et que en une enquête et ça les mitendenge to mesana qui par exemple na régime ya kala ba kolobela biso ba slogan tolérance zéro ceux qui tolérance zéro babilo mo botoyoka qui eza boité tolingi vraiment que le kola il est président Félix Alingi que à ça la corruption lutte contre la corruption et ça cheval de bataille naé il faut pas que nenango tina suka bayeba
qui ont corrompu et qui ont été corrompus. Et vous avez un message moko bien. Mais ce qui est allé que bon, on a pris une mesure pour les effets moko tape œil pour na ka kola ki sa batu que non to sala qui est loko karaboye oui pour na la ki sa que non nous voulons mettre de l'ordre mais après ba action et os a suivi et os a passé donc na masolo alelo. Et là, on a un canal au Bilayangwana que souci na biso ezali que c'est vrai lever lever mesure on a parce que l'institution est mataliko et continue et puis deuxièmement suivi faisala menga aussi na masolo alelo na linka pe suna lo bilali kamba Sénat nga penza personnellement nazo mona importance à Sénat Sénat eza institution mo eza budgetivore ezo selo monter et surtout nini exemple ya Sénat o ya lelo Sénat na biso ya lelo eza exemple on dirait comme to le comité de refuge ya ba crapule nyonso pour son total bato baza na kata Sénat on a ce qui ce sont les Kimbuta ce sont les Karola Gito eza bato na nyonso oyo bazali comment bazali na kati baza ba auteur il y a ba crime économique il y a ba détournement à ba deniers publics donc il faut pas que Sénat est comme si comme aussi ko yibi alors que ko batama et parce que so sénateur aux ali protéger la immunité je crois que vraiment idée wana ou peut-être Steve Mbika ya lobaki que il faut vraiment te revoir ce que tu as besoin Sénat to monaki on a Sénégal Macky Sall monaki que non ça sert à rien basa na Sénat et basa na Sénat plutôt mbongo ezaki destiné ba sénateur yangwana asali yango asali ndeti ba panneau solaire à investir na makambo yango mtozo mema développement congolais a besoin toza na ba sénateur te congolais a besoin lelo bana na ebatanga ba futa ye bien banzele tongama ba hôpital tongama misale za la créer ba mbongo wana oya miyebo bazo futa bangwana ezana tina te donc na masolo ya levé à suspension et zali yango wana eloko nga na masolo lelo na koki koloba o na ko kabula na bino siko deuxième point ezali 60 jours ya président na nini na tête ya mboka eloko ni to koloba qu'est-ce que nga na ndenge nga la moneli vraiment to koloba il y a aussi des points positifs faut to soulever parce que quand on fait une critique une analyse critique surtout une évaluation critique il faut tout le balikambo eza bien ou eza mabe sur le plan point positif pour le président ngana moni ezali que des crispations vraiment à climat politique to moni ba Diomi Ndongala babimi ba comment ndeko na biso Franck Djongo babimi Firmin Yangambi ambimi bon c'est vrai tozo zela comme pe ba dit copain il faut peka babima ou bien que justice pense salema to ba refaire sous ba procès na potoyeba qui était vraiment l'auteur et assassinat ya nini to moni pe que non misale zongi hein to moni na Kinshasa bazotonga penza banzela j'ai appris na tangaki quelque part balobi que miba pe fungol ba porte nango après 20 ans ba komi ba nini exploni ni ba komi sous ko ça ba exploitation wana ya ba diamant ça ce sont des choses positives bazo sala ba marche bazo sala inquiété en tout cas wana eza babilo mo na actif ya président to ko to moni yango pe bien point positif pe mususu na 6 mois to moni quand même président abimi 9 fois hein, parce que azana Maroc pe bon voyage à Maroc eza to le bon voyage mon privé bon point positif à ba voyage wana eza nini parce que c'est vrai que mboka la biso à un moment donné to soit qui recule bazaki sou ko lo be bisoté. Point positif, non, moi je pense que il faut quand même tous à la présent, il faut que va sentir quand même présence, il y a Congo sur la scène internationale parce que c'est normal que lorsqu'on discute par exemple il y a ba enjeu mais sous vraiment que biso ba congolais ezali toza ba acteur nango majeur par exemple quand on parle makambo ba développement durable lorsqu'on parle des énergies renouvelables lorsqu'on parle makambo il y a biodiversité par exemple et ça est tout à fait normal que Congo il faut à la présent. Et ça, il faut à la diplomatie active ça c'est un point positif que on est en train de nous pensons que voyage à l'étranger et qu'on a retombé dans le positif ça c'est une bonne chose que tout le monde a que non beaucoup la mais cependant on a relevé quand même moi
bakwak na ba voyage oyo précisément na makambele kana par exemple na Nairobi. Moi je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'amateurisme, hein. Au moni les gens pensent que lorsque nous critiquons le président Félix, c'est parce que Tolingi était non. Na français, baloba, celui qui aime bien, il châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Biso misuso tozalia peut-être tozo sa ba critique na biso et ko kiko aider président. Soka biso tozo yembele dialelo et oza bien te. Lelo tant tozo pesa ba critique envers Chilombo, c'est parce que Tolingi est. Au moins, biso ba congolais, tous en étiquette moko, tous en stéréotype moko boye, que non, nous sommes négligents, nous sommes capables de rien faire. Wana, ezabilo omo amabe. Donc, soka échoué aux amabe, kolaksa que biso ba congolais, tous incapable ya ko gérer mboka na biso, et kotina souba zongi c'est la biso sous mopaya. Mais seulement, makambele kanaki na Nairobi, moi je pense que il y avait quand même manque de préparation, hein. On n'a pas très bien préparé. La monnaie président Simi Fard de chemise na kanisa ki ezalaki vraiment ba dossier mowa ya makasi, mais il n'a pas été à la hauteur. En tout cas, surtout na ba question et réponse au ba salaki na journaliste wana ezalaki na nini, ezaki vraiment na hauteur te. Il faut toloba azo représenter Congo. C'est tout, c'est comment eza image à pays mobimba, c'est lui qui représente notre pays. Donc Azalaki, en tout cas la prochaine fois, si vous voyager, il faut vraiment conseiller là, bazoaton ya ko étudier ba dossier, bazoaton, hein, conseil ya ba expert ba expliquer bango makambo. Ou carrément à quoi peut décliner ba invitation. Il y a plusieurs façons, hein, pour manière polie ya ko boya ba invitation mususu. Deuxième quoi que les sources na moni, oh vraiment et puis si nga sou passe na motema visite na mémoral, il y a génocide rwandais. C'est pas que tozoko wangana, nous ne sommes pas dans le déni. To wangana teke na Rwanda génocide salemaki. To ye biango. Mais si on compare na Rwanda 1 million, les biso ba congolais c'est 6 millions de Congolais au bakoufi, 4 millions au bazali déplacés. Quand il va a commis par exemple que non les dommages et les effets collatéraux. Yango mutesali ke memi guerre na Congo non. Dommage bateau baebi français un effet collatéral et la kisinini. Par exemple que mutu alingaka beta ndeti abeti ndeti alinga na beta ndeti masasi to pes exemple to pesandeti na ka ya guerre. Mutu au ciblé que le bi ke non de nazali awawa naza na point A na lina beta masasi na point B. Mais ce qu'on aura raté cible non et que na point C. Intention no ezalaki te ke okende missile na yo ekende ko atteindre point C ezaki atteindre point B. Ya on ba benga ngo ba effet to ba dommages collatéraux. Mais makambo Rwanda eza effet de collatéral te ezali lo mo ke ezali planifié. Le lo ba nini comment ba documentaire ezali ba archive ezali pona ko lakisa ke Kagame lui-même azali parmi ba auteurs bango ba azali maître azali auteur, azali maître à penser, azali géniteur, azali planificateur, il y a génocide wana, oh génocide wana yelo a commis sango nini pièce naye élément ya chantage face à la communauté internationale. Le président Félix Azaki obligé te akende kuna. Pour akende makamba, ezaki réunion moko, il y a ceux qui a ba chief executive officer, ezaki makamba ba business. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Oui, nous voulons restituer la paix. Non, il n'y a pas de paix sans justice. Docteur Mukwege Bilobi a répété qu'on ne peut pas établir la paix sans qu'il y ait la justice. Pourquoi paix aux alaté? Tant ngai boyo o violer maman nangai, o bomi mwana nangai, et que lobby na monio ozali wana, soki basali o justice te bakangiote. Ngape na kolukana se venger. Yango eza na kati ya makambabo. Azaki obligé te tomonaki yango tant Nelson Mandela kufaki. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aboyaki kokena matanga te. Akena matanga te to batune pourquoi lobi ngana ko okende parce que Mandela a soutenu ba palestinien. Est-ce que relation na ba on Israël et kufa Afrique du Sud na tenani baza na bonne relation. Eza na ba makamu mususu, il faut à un moment donné même na ba relation internationale on ba lobi même les kaba diplomatie, il faut de temps en temps qu'on a la sincérité. Ezali, moi je trouve que ça c'est mon point de vue. Je pense que acte wana ezali vraiment erreur moko grave. Ezali erreur moko grave. Même celui batu bazolo ba non. Oui, tomoni Kagame a sali révérence dans azo pesa chilo mbombo te afukani. Non, bande konangai.
il faut pas total à makambu na premier degré, hein. Il faut un mot qui comprendra langage sublimal. Ça veut dire langage bataminacé. Au moins, les bateaux basala la mafia. Les mafiosi. Mode na bango opérateur ezani. Sora linga éliminer yo, à quoi approcher yo. À quoi approcher yo, à cause la gentil, à cause la humble na yo, bako kotinda mutumo à approcher yo pour que yo kanisa ke mutu na gent alongolo ba soupçon nyonso. C'est pas qu'il fait de la révérence na Tshilombo. Qu'est-ce que Tshilombo azanango o a prouvé en tant que chef o lelo Kagame en que nous bangaye. Non. Il faut pas comprendre maïele na ye. Il faut pas ezalaka to jubiler te que non afuka mi abangi. Non, c'est pas ça. C'est peut-être que il veut faire le yeux doux. Waneza maïele, Kagame c'est un rusé. Kagame c'est un rusé. Faut pas to kota na katia buzoba wana to kota na katia maïele na katia ni na katia piège na ye. Ça ce n'est moi je suis pas d'accord na katia makambwana. Donc makambwana, moi je dis ce qui à chaque fois président Kokende, Libanda, ce qui zali pour que ait apporté biso ba solution, ça je suis tout à fait d'accord. Mais ba revoir ba makambo, ba tunaye l'équipe qui l'entoure, ba mekano ko aider à ça les sous ba bourde wala te makambo nete salema na Nairobi où on lui pose des questions, il n'est pas capable ya ko répondre, ou il va au Rwanda à ken ba mémorial wana ba bébé. Oui, moi je sais que ba tout tu wana ba kufa baza ba tout ça c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Na wanganite qu'il y a un génocide. Mais na ko lingate na sa apologie nango. Na ko lingate na sa publicité nango alors que y a biso ba congolais personne n'en parle. Ça veut dire ça le quoi tozo cautionner. Mukoni ba ça la mémorial na biso ba congolais. Oui, il y a des gens qui disent que non, ils ont responsabilité. Oui, mais c'est ça aussi. Il fallait yende suko le quoi président à ça la mémorial na biso ya ba congolais pour le 6 millions de morts au ya biso pour que batu pe s'occuper ba ye pa na biso mukolope Kagame soka ye afuka mina andimi ke bato pe na coupe na bomaki et bato ba 6 millions même si na vous pas mais to ça pe mémorial au pays ya koya afuka mili boso na onde goza d'accord mais qu'on peut pas ko ça la ka aboyer et ça aussi bourde. Si de 60 jours quand même, n'a pas dans le qui est état de droit. La constitution n'a pas le que président serait à côté, il faut déclarer bien naïe. Na sortie, na entrée, na sortie naïe. Bon, et ça entre parenthèses, on les observations penga la moni. Mukoni, tant on est le président Félix, on peut s'absenter déclarer bien naïe. Tolingi toye basuko azana ndako combien, azana ba mabele combien, azana mituka combien, azana bon combien na compte. Toye bango déjà a déclaré déjà ba bien et pour tolingi teke l'obi sont au monde a sombi voiture comme a yibimbon à l'état. Donc ça ce sont deux choses on a la moni que ezabo et puis nini et puis bilo mususu on a la moni il faut atika trop de publicité au monde a kendaki tour à liboso aye on azongi simbongo na caisse à l'état bosiko azongi. Bah voyage union soit zongue est-ce que pour l'année à l'obéli à monter donc il y a certaines choses il ne faut pas que ça la makambu par défi ou bien parce qu'il veut prouver les gens non Aza président Aza la makam naye à cause à zongue si bon on a trésor public on n'a pas besoin il y a aucun de ça la comment la publicité sur réseaux sociaux pour les gens en penalty à mon côté donc c'est ça un jour l'histoire écoloba et sa reconnaissante vis-à-vis naye pour archive ekozala archive kozala un jour non il y a eu un président ayaki azaki soka accueilli à Zongi donc c'est par rapport à ça donc troisième sujet na biso ali lopolo lokola loza plus na baki semaine ezali riche en nini politique ngena le blamaka la muka bon to moni la muka bakuta na Bruxelles ba leader nango le but que non ba liba transformer la muka comme une plateforme beaucoup politique. L'idée en soi, elle n'est pas mauvaise. Parce que, toujours, le problème n'a peut-être na Congo, les politiciens n'a ou bien les Congolais d'une manière générale, avoir une plateforme politique, force n'a pas nini, et comme ça là que, ce qui est la mouka, et comme le cola, et comme et comment ezala ya ezala est représenté opposition parce que on a besoin opposition ezala bato bazolo ba que non Félix Aza président mon démocrate donc ça veut dire que y a l'opposition n'a pas sa raison d'être eza en côté c'est si voilà eza peut-être na paradigme la façon la vision à comprendre tu veux dire que opposition rôle nango na chaque ngala va en Angleterre awa toza na opposition balebo baza na opposition contre nini batori parce que baza na pouvoir té
ils sont là pour rôle l'opposition et zali pour informer la population dans l'action gouvernementale et puis ça solution alternative. Bon, la mouka comme plateforme politique et ça bien pour une fois au moins na Congo toloba que non opposition et que dans ordre dispersé bazala ensemble et ça net cadre mon concertation oyo ba kopesa ba résolution na bango oyo mutu na mutu akoya na ba idée na pour que ba luka ba améliorer parce que tolingi que vraiment Congo est bien mais ezala ka te cadre mon ko ça la opposition pour le fait de l'opposition non ezala que baza penza na ba résolution nini comment ba ya penza na ba argument moko valable ba ya na ba solution moko oyo keko kozala que oui gouvernement est posé acte bo tala biso na lamuka to monibo donc avantage nango yangwana avantage nango mususu ezali que ezali mutu moko tazo décider mais batu nyonso ba ko décider eza esprit moko ya consensus to comme un esprit moko consensuel eza bien mais malheureusement eloko nga siko nga nazo banga eza ndenge nini d'abord soki lamuka so basali yango et kozala gestion moko collégiale. Sur les gestion collégiale na lobby avantage nango ezali que la prise de décision ezali mutu moko te mtazo décider mais batu belé mais des avantages nango ezali que et comme machine moko lourde pour tout monde qui même que tant bakenda qui René fallait ça 2 jours mais le quoi Katumbi azaki te ayaki en Angleterre pour na nini collation de grade académique à moi anae musala ezaki prolongé donc c'est pour dire que nini gestion collégiale ba des avantages nango yangwana des avantages nango mususu c'est ça question ya ba ambition comment est-ce que ba ko gérer ba ambition personnelle na bango pour bango de so baza ba leader mutu mo taza muke wana Bemba aza mukete Katumbi aza mukete Matungulu aza mukete Mbusa Nyamusi aza mukete Lelo Fayulu aza mukete poto moni ke Fayulu lelo akomi penza akomi poids lourd na kati ya paysage politique congolais bako gérer en ndenge nini est-ce que bako apprendre ba leçon ya passé parce que histoire ezo se répéter tout le monde a UDPS ezaki gestion mon collégiale babandara 13 na suka sikalaki ya chichi abendi masolo ekomi na côté na yemoko ekomaki ya yemoko total on a Côte d'Ivoire basalaki rassemblement de zoufouettistes pour basala que non babimsa Ouattara mais lelo tomoni tiraillement ekomi gbagbo na likomo na nikutu kibafiro comme Guillaume Soro Yewana a démissionné na Assemblée nationale, Henri Kona Bédier a commis na moi ba langue de bois, tozoye baté ninité. Donc tout ça est bien, mais tolingité basala est à la reproduction, il y a que et lobby basali lo moro boyé après basa décourager non ba congolais les l'autre je crois que je pense que ndenge tozo mone là démocratie to lobby te ke komi à 100% mais to komi na to koti train et koti na rail pour tozaki dérailler mais suko train zongi na rail maintenant nous ebanjo tambola malembe nan nous penza vitesse de croisière na ngote alors to on a besoin une opposition forte une opposition républicaine o ekoya pas que bas s'opposer pour bolingi féliciter. Bon, vérité des urnes, et ça combat, c'est vrai, pour continuer, mais entre-temps, bozalawana pona pour éclairer la population, pour le batala, gouvernement balobaki par exemple que barotonga mzela boy, et ça le kuta, biso moni ke basali angote, proposition na biso ezali que non, biso priorité na biso ezali bo. C'est à ça que biso tozo s'attendre. Donc bande kunanga, na solo ya lelo ezalaki yango. Donc voilà, tozaki na moi makamumi sa to akosolo la, donc to salika moi condensé. Na to lobby moi likamwango donc to lobby moi makamumi satuana botika la malamu nde to kutani susu na mikolo ekoya bozala na kimia.